Christian Choga vous dit, bon moko ya mboka, site oyo kangi ba site tout. Celui qui trouve bon moko ya mboka, elenga image, trouve le bonheur, ben faut ya bien avec le boss patron Patrick Momo. Momo, actualité ya kitoko. Awa, bon moko ya mboka. Pa popi, motoki bala lobi, botala ka bon moko ya mboka, merci. Biso awa mai oyo babana yo kozwa zelo na bambula ya kala. Lelo yo boye bandako nyonso nde toza na quartier oyo bato bakima. Bato bazalaka lisute e koma lokola mboka moko bato babandona ngo. Toza ko luka sikoyo solution nini l'État akoko zola biso pona place oyo. Toza na place akokende te. Mais ebele lelo to koloba kote nyonso oyo bato bazate. Kaka ndenge biso tozali andeka bato batikala ki awa. Tozola na kati ya mai, tozoni ataka mai, tozoni ata mai, tozola na kati ya mai. Tozana posa ke bobongisela biso kote sur solution ne bozwa. Bokobeta terrasse atati na mai ya mokali, bobeta. Soki bokoloba ke, bokosomba mapango a kote oyo, bosomba. Po tozana moya koloba lisute. Zelo wana ezalaki l'État mutu abanaka kozwa bazoteka po bakeno kosala bandako. Sikoyo bo place wana koma lelo libulu. Libulu wana ma etondi, allez, et débordé, et bengari bato nyonso côté oyo. Chef de quartier, papa, ko sala nini? Azana bisika opesa bato bavanda. Azana place opesa bato te. Kene kotala bato bazana kati ya mai, o kutu bazongi ba kokate, bango wana bazana kati ya mai. Na kosenga ke Nzambe apesa bango bolingo. Po loko leki malamu eza bolingo. Bako akosalisa biso na place oyo. So bako beta terrasse ba beta. Soki terrasse ete soki bakoloba ke basomba bapango basomba tozana ndenga koloba lisuti. Bon ngai kombo na ngai Inkibi na vandi na quartier Mukonka o ezali avenue Kimfuta 217 bis. Bon mai oyo biso tokutaki mai ezalaki lokola lover ezali bulu ya zelo bazako ozwa zelo sika biso tokutaki ezalaki bien. Biso nde tozaki yoyaki koya toyo komona terrain za bien. Tant terrain za bien toyo kosomba mapango. Mais fur et à mesure na simanango toyo komona ba inondation e bandi koya. Tant ba inondation e bandi koya to sali réclamation. To kei na commune to sali réclamation. Chef ya quartier ayebi ango. Bakoti ba lettre, bakoti nyonso oyo bakoti saka na l'État mais eloko moko oyo tozuye ya non exact. À fur et à mesure ti lelo mai soki ezo beta ezo kita mbula ezo beta ay mai ezo akuchola nyonso kote ya biso yango wana moye biso tozala kimia ezate mai ezo bengana ka biso awa ndenge nazolo baboy to sali 3 mois donc nakolo ba 3 mois à 4 à 5 mois tozali libanda ya mapango na biso nde awa mai bandi ko kita muke muke nde to bandi ko zongela pe muke muke poto récupérer biseka kovanda en tout cas mai oyo na kokoloba na bambuleleka eyaka mais eyaka na ndenge ya boyete oyo tokokoloba tozokende ou 3-4 fois ya bato kokima kotoyo pona mayoyo solution ezwa makate toloba poto fongola terrasse po donc esika ezali malamu na se kuna ezana mai ya kala mai ya mango ekitaka kuna soki ba fongoleli biso kaka terrasse na niveau ya avenue mai ekolungwa pe ekosila ekochola ekokende tina mai kalamu. Chef de quartier azali akotisa mikanda na hôtel de ville akotisa suivi pe ezalaki balandeli ti sikoyo tozui ya note. Bon ngai tant que congolais nazo senga pardon vraiment ba ndeko na biso ba konji na biso ya mboka batalela biso mwa likambo oyo balandaka kaka makambo na bango te biso tozali bato za ba corps âme Nzambe ase biso na mukidi poto umela poto vivre poto lia poto vivre na makambo nyonso esengeli bango bazula biso solution balukala biso babimsela biso mai oyo
oyo mai oyo ezopesa biso na maladi babimisela biso yango canal ezali soki batie biso maboko en tout cas bakonza mboso batie biso maboko mai oyo ekubanda kosala lisusu inondation te ekokendaka nango biso mpe tokozala kimia nde esika tokozala tosepeli na mboka na biso 108 maisons awa bato nyonso bakimi eza pasi mingi mpona kovanda bisika ndenge boye famille okovanda ndenge nini tala bandako ndenge ozomona mbongo wapi kokuta wapi leta aza kosekure kolanda bato te ke aya kosalisa biso mpo ke epesa aide meme ya biloko kolia ndenge ezalaka na baaide alimentaire jamais bazopesa te kokoma mpe bakomaka te bayokaka na sango mais kokoma sur le terrain bakomaka te marche tosali tolembi bane passé bane tosala kame pasi na pasi kaka résultat eza te bamonaka lokola bato kuna baza te mais tozali peuple na kati ya république mpe na capitale biloko boye kokosalama te toza na kati ya capitale eza biloko moko vraiment eza pasi mingi soki tozovanda bo na bambisi tala kaka yo moko vi nini mai ya komela pasi makambo nyonso ezali accident tala ndenge nakomi nabeli makasi nabelaki makasi tension esalaki ngai soki bana bazala tembelela kufaki na biloko ya boye talaka olala mai yo na likolo eske ekoka mai oyo babana yo kozwa zelu na bambula ya kala lelo oyo boye bandako nyonso nde toza na quartier oyo bato bakima bato bazalaka lisusu te ekoma lokola mboka moko bato babandona ngo toza koluka sikoyo solution nini leta akokozwela biso mpo na place oyo toza na place akokende te mais ebele lelo tokoloba kote nyonso oyo bato baza te kaka ndenge biso tozali andeka bato batikalaki awa tozolala na kati ya mai tozoniataka mai tozoniata mai tozolala na kati ya mai toza na posa ke bobongisela biso kote oyo solution ne bokozwa bokobeta terrasse atati na mai ya mokali bobeta soki bokoloba ke bokosomba mapango ya kote oyo bosomba po toza na moya koloba lisusu te zelo wana ezalaki leta moto abanaka kozwa bazoteka po bakende kosala bandako sikoyo bo place wana ekoma lelo libulu wana mai etondi ale edeborde ebengani bato nyonso kote oyo chef de quartier papa kosala nini azana bisika opesa bato bavanda azana place opesa bato te kene kotala bato bazana kati ya mai oyo kutu bazongi bakoka te bango wana bazana kati ya mai na kosenga ke nzambe apesa bango bolingo po eloko eleki malamu eza bolingo bakwa kosalisa biso na place oyo soki bakobeta terrasse babeta soki terrasse ete soki bakoloba ke basomba bapango oyo basomba toza na ndenge akoloba lisusu te bon mai oyo vraiment banda ti lelo gouvernement azwilaka yango solution te puisque eza mbala liboso te bato ya ndenge na ndenge bazoya kote pourvu ke bazwila biso solution mais solution ti lelo ezwamaka te vraiment ti lelo esala biso pasi vraiment moye te bandako eza abandonné population ekima mai inondation ya liboso ezalaka boye te mais du fait ke bambula ezobeta successivement yango ozomona ke non mai ezo inondé de plus en plus bato bazokima moye base retrouver na bisika bango eza te yango tosenga na gouvernement atalela biso plutôt likambo pourvu que population ezala na bonne santé. Donc papa na ba mai o dérange biso depuis kala tande bato bakimi na bandako donc bato bakoma bakima nda biso ndako na biso ngo moya kotola les ate donc bato bakoma ko pepe bato bakoma ko pepe ambis awa donc tobaya tokoma lala pa ba voisin kuna donc moi eza tango donc tosenga pona ba konta mboka donc basunga biso batela biso pona quartier na biso o donc tosenga pe pona ba konta mboka so pe basenga ba suma mabela basana ata ba catholique na bata ba kona bango nyonso donc to aposa pina donc ba suma bango koto. mingi tolondaka bomoko ya mboko na bainfo na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ye donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Christian Choga vous dit bomoko ya mboka site oyo kangi ba site tout
Celui qui trouve bon moko ya mboka elenga image trouve le bonheur. Ben faut ya bien avec le boss patron Patrick Momo. Momo actualité ya kitoko awa bon moko ya mboka.